Ne dis rien. Banda lelo. Observe seulement. Oh Serge. Ne dis rien. Serge, on dit que non. Et moi je parle. Je parle à mon frère. Nali, on dit que non. Sans ça, personne qui non. Non, moi je parle à mon frère. On dit que non. Respectons-nous. Respectons-nous. Yo respect. Respectons-nous. S'il te plaît. Oh là là, toi tu cherches le problème. Mais aujourd'hui vous l'avez invité. Je sais très bien que aucune personne qui peut organiser son échec dans la vie. Pour que les choses puissent évoluer, pour que les choses pour que l'obito à la malam. Mutu côté a organisé quelque chose pour l'obito ça y est échec. Mais l'éducation ceux qui au luki moyen au imposé et pas banana yote otalisa banate otalisa ndenge yoko ki kozala lobité et ko ipe kozala moko ya banzela oyo okoki ko organiser échec na yo. De partout dans le monde, chers fidèles téléspectateurs, chers internautes, je vous dis bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre cette émission. Maï Wabino, Naël Sissou Liboso Nabino, bo connecter, vous allez connecter, vous partager émission Oyo, vous commenter, y'a un petit salaire biso, ma répète c'est biso makasi, y'a go se représenter, on se présenter encore Liboso Nabino. Merci beaucoup Nadadju na caméra. Terme au moins dans la guerre chabana contenir. Il y a un binôme ceux qui l'est qui ne soit disant. Il fallait ton anda pour y avoir ceux qui va vis, ceux qui va tourner vis, ceux qui n'y. Pour mukole ko yinde la ye aye ba que ça lupang na été a me manda kuna ye a kende na ngati ke so lupang ba parana biso balakisi nga o ba parana bango balakisa bango ba tongela bango yango na suka kuna ba tia locataire. Ni pour ça qui yo oyebi ke kolo lupang avanaka. Ah namoni yo kizengi, namoni yo ngotobobo, namoni yo banda S. Oza banda S yo. Pas n'importe quoi na yo. Pas n'importe quoi na yo. Nani Omar. Pas n'importe quoi na yo. Présence Nabiso Ezali juste koya osenga ko remercier peuple de Dieu na mokili mobimba. Vraiment merci na bandeko nyonso oyo ba porta ofelina vida na mitema na bango. Alors na boyete ka kopesa merci. Moko na moko a contribuer ki pona bana oyo bazonga classe vraiment nzamba lola continuer ko pambola bino. Atuzana ofelina vida jardin d'Eden. Dès que ça veut te vendre déjà classe vendre de kotanga. Si tu nzamba pambola bino bato nyonso basungaka biso bazwaka soin na biso lobi biso pe bato tokoma pe bato. L'orphelinat Vida Jardin d'Eden est situé sur la rue Kinzola au numéro 49 au quartier Régie des Eaux dans la commune de Kiseso. Napesi merci na bapartenance oyo bakotala biso botika biso te bobakisa biso te. Claire de la Ligne, mon ami Pierrot. Ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre. Parce que jusque là to suki kaka na classe te donc to yeka ko rappeler na biso to ça toujours quand on a besoin de sungi parce que bana na besoin ya koza na meilleur avenir ya kotanga parce que na kati na to za na ba avocat to za na bato ndenge na ndenge ba docteur bazawana mais pour ba mona oyo wana na kati na bango yo senga ka lisungi na yo nanga toza na ba difficulté ebele awa toza na difficulté ya mai toza na problème ba mbe kolia à chaque jour bino mo boyebi soki botiki biso en tout cas moyen te bo soutenir biso makasi toza congolais olingaka bana orphelinat vida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Donc lokwa nzambe asenga tobokola bango lolenge tobokolaka ya biso ya ndako bandeko nyonso bobengama kosoutenir orphelinat vida bolemba te tolemba te tosembola loboko mpona avenir ya bana oyo tikete nzambe azala na biso nyonso na kombo na Yesu Masiya. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bandeko Balandi. Il y a émission au le cours de bonne conduite mbote na bino bino ba ebolinga ka biso nyonso bino ba ebolinga pe mosalo biso to salaka na République démocratique du Congo to pesi bino mbote ba papa ba maman
bandeko nyonso bisika des hommes bino Nzambe azwa lokumu Nzambe abatela bino tongo malamu journée mosusu sika et bandi. En tout cas, pour commencer cette émission, nako senga juste 1 minute de silence pour celui qui était trop cher pour nous, Jimmy Bokelo Wawa, oyo auto tika biso depuis mokolo ya mardi na 20h pour que na banda émission nanga bien. Merci beaucoup. Voilà, le respect na ba mort place le coup mon peu machin zoliezonga et pas Nzambe. Je viens encore pour vous annoncer na kanisi bino nyonso bomona ki na ba itando ekete. Nous sommes éprouvés, nous avons perdu moko na biso, moko ya ba soldats, moko ya ba combattants, moko ya ba ninga o tozala na bango nyonso. Moko o to partageaka na ye ba temps ebele na kombo ya Jimmy Bokelo. Il ne plus bokomonaka ye lisusu te, bokomonaka lisusu Jimmy Gosala ba émission na biso te, bokomona lisusu Jimmy Gosala émission na Yams te, nina mundir bate. Jimmy est parti na kanisi awa. Na koluka moyen, na pesa le programme, na pesa l'évolution, na pesa ba position d'engeni ni makambo ezo koleka. Beaucoup de personnes nous appellent pour nous demander pour expliquer biso Jimmy a kufi na nini. Jimmy azalaki malade. Est-ce que tout au long il y a vidéo au nazo sala en tout cas, je vais prendre le temps de vous expliquer loko moko qu'est-ce qui est arrivé au memine de Konabiso Naliwa na kombo ya Jimmy Bokelo. Un garçon, en tout cas, depuis Naïba Jimmy, aujourd'hui, c'est plus de 5 ans. Je n'ai Jimmy Namakambo moko boité bien que tozali batu. Tozana moi ba erreur na biso, moi ba incompréhension na biso. Mais Namakambo pena ba reproche ka batu pour na ndenge ko vivre na kata société. Jimmy n'était pas comme ça. Nzambe azwaka batu malamu. Il est parti, il ne va plus revenir. Que ton âme repose en paix. Jimmy tozo lelayo, Jimmy tozana yo, Jimmy tokobo sanayo te. Bien que okei Nzambe ayebi pourquoi donc azio Jonathan oyo bande ko balandi ba maman nyo sa famille libota, ba papa nyo sa famille libota, les amoureux à théâtre bino ba bolinga à théâtre makasi bolinga musalo to sala makasi to perdre moko na biso oyo voilà. Donc voilà, comprenez. Que son âme repose en paix, bandeko balandi. Voilà pourquoi le kola ezaka musala na biso. Jimmy est parti, on va plus croiser les bras. Togoye banini, il faut to sala. Mais ensemble to sala ngona bino. Et ngo bongo na sengi na équipe technique ba ti la biso na no extrait ya série na bino oyo uti ko sila na kombo ya éducation oyo et bandaki na kimia et s'occuper na kimia na Bellevue télévision et puis on se retrouve tout justement après pour to banda vidéo na biso bien. Merci beaucoup. Gi oye bisangana nu vérité et bimana munoko na yo moko leki nanga o confirmenga o makamunga na yoki eza vrai ou eza faux qui yo ndako yo munene oyo otongi oyo otongi ngone na lupango ba belle sœur na yo soki belle mère na yo soki belle ya famille à moi si na zaku tata na yebite na lobanini o mari confirmer nga yo ye ko tonga ndaku na lopanga ba bokilo ya ba pareil moi si na yo de sika yo ye ko telemisa bato oyo ndena na bete masolo nani abeteli yo lisolo zobimsa na miyoki mawa na tuni nani abeteli yo masolo zoluba Milo na Gesho ba expliquer nga bien Gesho na nenga ba yene mto banda ko landela chantier oyo yo kutoza bolole makamba banda kukuto yebite oza tala ba terme au moins na Gesho banda ko tenir yana bino soki leki no soi-disant il fallait tonganda kuya ba soki ba visi soki ba tournevis soki nini po mukoleko yindela ye aye bato eza lupango na ete amemanda kuna ye akende na ngwati kele so lupango ba parana biso balakisinga o ba parana bango balakisa bango batongela bango yango na suka kuna ba tia locataire ni posaki yo oyebi ki ekolo lupango avanaka yo ki ndotuna bato namoni yo kizengi namoni yo ngoto bobo namoni yo banda es
oza banda esi yo pas n'importe quoi na yo pas n'importe quoi na yo nani Omar pas n'importe quoi na yo nabisa bapoma ni nabisa bapoma ni yo dirige yaya kotonga ndako na lupango bino na ndenge ni po yeza la perte yo za nani yo za bénéficiaire belle fille na yena ba problème pour la clarté na droit. Ah ben voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Comprenez que c'était l'extrait de votre série aussi la éducation. Éducation, c'est une série qui a 9 épisodes. 9 épisodes. Et Bandi na premier épisode, deuxième épisode, troisième épisode, ti na 9e épisode. Des ali série Oyo. Maman Bellevue à la kisi makambo belé na kati ezali série o maman Bellevue à talisi ba réalité belé na kati il y a série o ezali série o que beaucoup de personnes vous devez prendre le temps ya kozonga pena au bandi na premier épisode au bandi ko matati deuxième troisième quatrième cinquième sixième septième huitième ti na 9e épisode et vous allez quelque chose de bien parce que la série Oyo, lorsque vous regardez cette série, vous allez comprendre que makambo belé eza na kati ya série Oyo. Eza makambo ezo kotambola na banda kuna biso, na ba vie na biso, na milieu na biso, na entourage na biso. Aujourd'hui, beaucoup de enfants, beaucoup de parents baraté kopé sabana na bango éducation na ndenge elongo bani. Aujourd'hui, beaucoup des enfants bazo ko se retrouver na ba situation, na ba condition moko boya malamu te à cause ya manque ya éducation. Aujourd'hui, si la société congolaise souffre, ndenge ezo souffrir lelo boye, ndenge to komi na ba anti-valeur et belé, et aussi ezali par manque d'éducation. Si aujourd'hui vous voyez abus et belé na kati ya société, ezali ya manque d'éducation ya malam. Une personne qui n'est pas mieux élevée, même dans son couple, quand il partira, à kosala eloko ya malamu te. Muto yo azali na éducation ya malamu te ako transmettre pe éducation ya malamu te na société ako transmettre éducation ya malamu te na environnement ako afficher comportement ya malamu te tout autour ya batu nyonso bakozala na ye. L'éducation ezali base. Éducation ezali socle ya makambo ebele. Éducation ezali eloko oyo papa, maman, ato zali mobola. Il faut assurer yango. Il faut aussi l'effort imposer éducation na bana. Ce qui moi de le bas âge à zangi éducation et za lokola ozo préparer en faire ya moi na lobby. Oui, je sais très bien que aucune personne qui peut organiser son échec dans la vie. Biso nyonso to sala ka makambo pour que les choses puissent évoluer, pour que les choses et simba pour que lobby to za la malam. Mutu moko te a organisé quelque chose pour lobby donc pe ça y est échec. Mais l'éducation ce qui au luki moyen o imposer ngo et pas bana na yo te otalisa bana te otalisa ndenge yo koki kozala lobby te et ko pe kozala moko ya banzela oyo okoki ko organiser échec na yo. Une femme mal éduquée, une femme mal élevée akokoka kofanda ndako moko na mobalité. Ba belle-sœur bakolinga ete, belle-mère akolinga ete. Ceux qui moi ça déjà mal éduqués, ceux qui moi ça déjà na éducation à mabe. Oui, bien qu'on dit bandeko ya basi balingaka basi ya bandeko ya mibali na bango te. Mais na lobaka ezape na bandeko ya basi misusu o balingaka basi ya bandeko ya mibali na bango o biso to yebi ebele. Même ata na ba famille na biso to yebi bango ebele baza vraiment ebele ou na koki ko bando tanga bakomo na bango ape o mona bolembi. Baza ebele. Mais c'est justement l'éducation est très intense dans ma vie, très intense dans ma vie, très intense dans ma couple. Couple oyo bazali instruité, couple oyo baza basé sur la parole de Dieu té. Couple oyo bayebite comment vivre na kati ya société. Ce ko landeli bango bien o que nous devons retrouver na kati ya couple wana ezali na babiloko tozo ko déplorer awa entre autres kozanga éducation ya malamu. Parce qu'une personne qui est bien éduquée, une personne qui a reçu l'éducation de base, a eu l'éducation de base, azali na base moko boya bien, cette personne a causé la facilité
1000 facilités, il y a qu'à craindre le problème de respecter le gens, il y a qu'à yeba nzambe, puis il y a qu'à banga, il y a qu'à saler la même nzambe. Mutu oyo azali na éducation ya malamu. Voilà pourquoi je vous exhorte. Ce sont des thèmes comme ça, ce sont des films comme ça. Oyo ezali très intense pour vous, très important pour vous, parce que nakati ya film yana, vous allez vous retrouver. Nakati ya film yana, beaucoup de makambu oyo lelo même yo moko fandi boye, tu te dis non, il fallait kakana landa do film yana. Regardez le comportement de Maman Bellevue. Regardez le comportement le comportement de Maman Bellevue, le comportement il y a Gesho, botala comportement il y a Mama Top. Nakati ya film wana botala ba comportement ya bandeko oyo ba incarner ba rôle na bango nakati ya film wana. Je vais rappeler quelque chose que awa le problème ezalaka beaucoup plus batu o ba participer kana ba film été. Le problème eza plutôt bino ba o bozo kolanda ba film wana. La majorité ya makambo bino bomonaka awa o nyonso basalaka na scène ezalaka ba rôle batu bazo incarner po bino bozwa mayele bo copier o ya mabe bango bazo sala te ezalaka une façon ya kolakisa bino ke omoni ndeti top ba ajustement na ye liboso ya Bellevue na Omari oyo top azoko sala eza mabe soki yo mama osala kango na ndako il faut éviter soki pe Bellevue azoko agir mabe liboso ya Omari na miso top soki yo osala kango arrêtez. Ce sont ezali ba leçon ya vie ezali ba leçon oyo. En tout cas, pour nous, ailleurs, ils allaient passer. Mais chez Bellevue Télévision, vous allez retrouver ça. Chez Bellevue Télévision, beaucoup de kimia. Chez Bellevue Télévision, à Rochabino à l'aise. Aujourd'hui, éducation, il y a ma B. Au bas parents, Moussou Bazoua. Et pas il y a parents na bango. Nzambe a sali ebele bazui grâce à Okene ba Mikilia Poto. O comment on de comment quoi na poto lobi non. Et moi, je suis en Europe. En Europe, ici, photocopier biloko wa mindele. Mais chose grave, et loko o bande konabiso ba congolais ba kopiaka et pas mindele. Ezala kaka habillement. Ezala kaka habillement. L'intégration ya ba congolais, la majorité o babaza na poto, ezali kaka habillement, ezali kaka être impoli, de ne pas respecter les hommes, surtout les femmes. Au moins, moi, qui s'habille très mal, t'es en Europe, t'es yoza en Europe, mais aux africaines, yoza en Europe, mais aux bantou. Nous avons nos limites. Tozali na ba réserve na biso. Bana poto babanga ba parents. Qui vous a dit ça? Nga na zana ba maman na nga bana poto. J'ai une famille en Europe. Oyo bana na bango ba respecta ka ba para babanga ka ba para na degré moko impossible. Impossible. Le respect. Donc ça veut dire quoi? Moussissa déjà ezali malamu. Racine principale eza malamu. Et ba étape nyonso o mutu azoko sala ezalaka malamu. Topé sa chance na maman oyo. Topé sa chance na bandeko oyo. Topé sa chance na musala oyo ezoko salema na Bellevue Télévision et vous ne serez pas dessus. Et lorsque je parlais de Bellevue Télévision, na kanisika na mopanzi wana ba coacher la biso affiche oyo ezali ya film na bino o ezokota peut-être lelo ndezabo déjà teaser et kota. Teaser lelo et kokota présentation ya ba acteur pe et kokota lelo lobby sauf imprévu boyebi Maman Bellevue a oumelate vendredi beaucoup mon premier épisode toi et Koti il y a représentant mais je suis étonné et je me pose beaucoup de questions on a filmé oyo na kombo ya représentant. Pourquoi Eza représentant filmé oyo? Pourquoi titre filmé oyo ezali représentant? Là je vois Maman Milo 50, je vois Cardozo 1000 esprits, je vois Maman Annie Biasi Biase, futur honorable respect maman, et je vois Aziza représentant. Dans le film représentant, qu'est-ce qui est caché dans le film représentant? Qu'est-ce que Maman Bellevue a lingi a té alisou sous congolais dans le titre oyo il y a représentant parce que il faut comprendre quelque chose. Babiloko ya Bellevue ba fond na forme et balanaka.
fond na forme et balanaka. C'est-à-dire ils appellent dissertation, introduction, développement et puis conclusion. Mais on a représentant Belleville alingi ate ya biso nini, pe alingi asala nini, pe alingi aloba nini na représentant. Prenez le temps. Déjà bino boyebi Cardozo na filmé a memaka nini, Aziz na filmé a portaka nini, Mama Milo na filmé a portaka nini, Mama Ani c'est la tête bien faite na filmé a portaka nini. Yango na li na signifié pe na signaler na bande ko misusu. Ba mama oyo bazo sala musala makasi. Ba mama oyo bazo sala makambo ebele. Ba mama oyo bazo ko mériter respect. Ba mama oyo bazo ko mériter considération. Yango bomoni biso to accompagner bango. To sala promotion na bango, na ya musala na bango et nous sommes là pour soigner leur image. To pesa image à malamu et pas ya ba mama oyo. Représentant bientôt disponible. Bientôt disponible dans Belleville Télévision. En tout cas, beaucoup à la déçuter parce que vous savez que maman n'a jamais échoué. Elle n'a jamais échoué. En tout cas, Bandeko Balandi à Top Média Télévision. Tous à la bongo na Belleville Télévision. Et vous allez comprendre que Eko Sabino Makambo Ebele, ça va vous aider quand je regarde comme ça. Nous allons consulter une façon de Sabino que biso tozo ko continuer ko sala musala na bino. Et lorsque je parlais de maman na sengi na équipe technique ba pesangai extrait il y a série na bino taciturne oyozali moko ya ba série ya maman Dinana la douce bo pesanga extrait nango et puis on se retrouve tout justement après une façon aussi à commenter sur cette série ya taciturne. Merci beaucoup. Mais Tito le moins kuna sugo nani a placé à moi. Vous avez une manière de voir placé. Mais elle quoi ya biso, elle on a placé. Ah. Ma bossa une natalité. Mais to les anna voici que c'est biso photo to pour na elle mususu. Et puis chambre là, c'est déjà chambre. Et ça nous avons contacté. À part là, na yo na bonne sur la police au Kani. Donc nous avons na trois dans la chambre. Na lingi auto sama bana. Exactement quoi ndenge kuna tozala ki des ordres au repos dans la chambre mutu. Donc ceux qui ont la tiki malobana na lingi mutu mieux soit respectant. Pour ça te mara ndenge zala ki kuna. Donc mutu dans n'importe quel repos dans la chambre là ça. Pas des ordres, non. D'accord. Ndenge va sali staff là. Tu trouves comment? Oui, staff passe à mon bien. Et là, comment réseau ça m'a dit à moi? Oui, comme ta photo. Ah, bah, il y a un na 4 comme ça, tant que l'image est banopée là, tu vas comprendre que c'est. Yes, there's my staff. Oh, ah! Ça se quoi ça? Ça se quoi ça? Hey! Ça se quoi ça? Hey! Ya. Oui. Et là, on se donne à Bakisano là. Ngai. Nazwe sika ngana na olila. Ok. Ah. Moniso bimikana kulwana liboswana. Ok. Mama ko saba lewe akito. Ayebi kolamba ko lekandako. Ayebi kolamba ko lekandako. Ok. Alamba matikila akambuna na olia. Non, il y a pas de problème. Non, je sors pas, je suis là. S'il te plaît. Une minute. Debout. D'accord. Vas-y. Ok. La provocation. La provocation. Ils ont un Congo là. Ne dis rien. Bandalelo. Observe seulement. Oh Serge. Ne dis rien. Serge, on dit que Congo. Et moi je parle. Je parle à mon frère. Nali, on dit que Congo. Respectons-nous. 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 S'il te plaît. Oh là là, toi tu cherches le problème. Mais on s'en fout la télé dans cette vidéo. Nana zo solo là. Donc inviter ma teke na maman. Mais qui nous n'a pas comme ça nga. Dis comment les simba yo. Est-ce que tu comprends? Yo peut ça la non mais ça. Comment les simba ngala simba pour la simba lelo. Comment zelo ni pas. La simba pour la. Est-ce que tu vois ça? C'est ce qu'on appelle dans la vie. Répondre. De provocation. On a observé. Ah, ok, la chambre. Et puis, maintenant, les lots. Mon équipe, on va la y aller. Qui tu as, on va la bon,
sans copine, vous avez Oh là là. papa, Vous avez un problème, hein? Vous avez un problème. Lava. On a pour ça qui chasse et se déplacer et comme à la goma. 100% on tombe à la 100% on tombe. Non, alors, respectons-nous. Quand tu fais tes vies, tu sais ça? Tu fais tes vies. D'abord, combien de fois? On peut savoir rapport. Combien de fois? Combien de fois? On peut savoir rapporter. Laisse-moi passer. Qu'est-ce que tu veux? Tu as discuté? Tu as alliance, n'oublie pas ça. Mais moi je m'en fous, moi. Ah, mais tu te mis la tête de petit garçon qui ne le sait pas ici. C'est tout le monde qui ne le sait. T'as vu ça quand ça, c'est quand même sa valeur, hein? Mais ça respect. Ah, mais je m'en fous, moi. Voilà, de retour sur ce plateau, comprenez que la qualité et l'image les a vraiment mal amoutées. Comprenez que nous travaillons dans des conditions des fois inhumaines. Et comprenez que Nzambe akosunga nyonso ekole kamala mobiso to continuer ka kosala musala o taciturne déjà tozali na 10e épisode ezali lokola épisode ya suka épisode ya suka et suka ki lobby taciturne ezali je m'excuse moko ya ba projet ya maman dinana la douce oyo Evraka na mboka na biso à Congo taciturne première saison et si la ki lobby 10e épisode et Kotaki lobby na DD télévision ezali ba mama o bazo est vrai na mboka na biso ezali ba mama o bazo kosala musala malam bazo kosala musala makasi nous devons les accompagner nous devons toujours apporter bango main forte na biso par rapport ya musala bazo kosala taciturne j'en suis sûr na tunaki même mama dinana cette question pourquoi na ba série na yo souvent ebimaka na ba 3-4 affiches au moins la série moko ezana 3 affiches ezana 4 affiches pourquoi maman dit non ba série na yo ezalaka bongo maman dit nana dit les affiches na sala kango en fonction il y a les acteurs oyo ba participer na kati ya film souci nanga ezalaka acteur nyonso a participer na film il faut elongi na ye et se retrouver na kati ya ba affiche wana pour que ba fan ya tout un chacun a connaissance que non nde nazabo na film wana Moutunanga moko na linga mingi a participé na kati ya film wana et puis ezala aussi une façon ya ko promouvoir les sous ba collègues nanga une façon les sous ya ko tia ba image ya ba collègue nanga na ba affiche pour et accompagner makambo bango bazo ko sala taciturne déjà esili 10e épisode fin nango ezala ki lobby attendons peut-être deuxième saison ezali parce que Boyebi Mama Dinana Azaka Moutaba surprise, je n'aimerais pas tout dévoiler ici devant ma caméra, je ne vais pas tout dévoiler devant cette vidéo que je suis en train de faire. Mama Dinana Azala Moutaba surprise, attendons voir Nini Mama Dinana la douce à Bongisi na taciturne peut-être deuxième saison et Kozala na Kidi Bapé troisième saison Ezali et Kozala quelque chose de bien lorsque nous voyons ba maman Oyo est vrai travailler pour une bonne cause pour na kotombola lisusu Mosala ya théâtre ya mboka Congo en tout cas maman Nzambe azala na bino bandeko balandi biso to continuer ko sala Mosala na biso au siko tozo kota page noire o ezali ya ndeko na biso Jimmy Bokelo Wawa que son âme repose en paix to komona ye lisusu te bandeko balandi tozwa extrait oyo ya Jimmy Bokelo Wawa celui qui était trop cher pour nous pendant séjour na ye na se mokili mosala na ye abanaki kosala ezali mosala ya micro tozwana nous extrait ya Jimmy Bokelo Wawa Jimmy tozwana nous extrait oyo puis on se retrouve tout justement après une façon ya ko continuer avec cette vidéo merci.
De partout dans le monde, chers fidèles téléspectateurs, chers internautes, je vous dis bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre cette émission. Ngai Wabino, Naël Isusu Liboso Nabino, connecté, vous allez connecter, vous partager émission Oyo, vous commenter, il y a un petit salaire à biso, ma réponse à biso, ma casse, il y a représenter, on s'est présenté encore Liboso Nabino. Merci beaucoup, Nadadjou, na caméra. Merci beaucoup, na mon vieux Jetol, les Carlos nous disent là de Switzerland, na pêche, on monte place aux alliés, émission Nabino Bandi. Papa benga mama, maman benga papa, bo benga bana, bo sangana, TV moko batu ebele, po to kolobela vraiment, marambo ebele concernant théâtre. Voilà, on va parler de tout sauf rien. Je suis face à Yams Yambe, na osenga déjà na Dadju afungulanga. Pour ne pas aller plus loin, j'ai commencé d'abord pour commencer. Je salue déjà mon invité. Bonjour Yams. Bonjour mon cher. Bonjour madame Goutou la télévision, vous êtes tellement ébéli. Télé Nabino pour nous Rolanda émission oh on appelle Spino merci beaucoup continuer qu'on s'abonner na chaîne Nabino, pour partager l'émission Nabiso, oyo ba tali émission oyo pona mbala liboso bo s'abonner massivement pour nous soutenir musala oyo penza surtout na kosenga na bino bo tala émission oyo au début jusqu'à la fin il y a mon ont motivé biso pour nous regarder les liboso na bino. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'ai dit cette émission à un homme qu'on appelle Carlos Zila de Switzerland. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc on a bino très prochainement dans une autre nouvelle audition. Bye bye. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Là, vous venez de suivre le pauvre Jimmy Wawa Oyo Akei. Il ne plus que son âme repose en paix, Jimmy Bokelo Wawa. Tu étais tellement cher pour nous. Jimmy, to lembaki yote, yope lembaki bisote. Oyebi ndenge to fonctionnaka noko. Oyebi ndenge to banaki o fonctionner, oyebi ndenge to banaki o tambola. Oyebi ndenge to zalaki. Quand je parle comme ça, nazomo na lokola yoza pembe nanga noko. Ba sage conseil na yo Jimmy na kozwango lisusu te. Un garçon très motivé, déterminé. Il est parti. Il est parti. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi aujourd'hui seulement nous, le jeune, nous sommes trop tôt. Trop tôt. Le Jimmy que vous voyez, Bokelo Wawa que vous voyez, Tinda Koufi Bongo na poche naye, azana visa ya Canada. Nandaku atiki un passeport avec un visa de Canada. Atiki un billet où il allait voyager le samedi. Le samedi, oh le lot aux jeudi. Mais mardi, il y a Koufi. Jimmy Bokelo Wawa abilité. Jimmy Bokelo Wawa sali malaise. Jimmy Bokelo Wawa a Koufi liwa obiso nyonso jusque là. Tozo ka moi. Jimmy Bokelo Wawa on n'a pas besoin de komema ba makantina biso trop loin, mais celle d'essai. Celle d'essai. Et loko ememi Jimmy Bokelo na Wawa liwa. Nzambe ka ebi. Mais Jimmy Bokelo est parti, tout le monde a il sauté. Un garçon ambitieux, un garçon qui avait beaucoup de projets. Et méchanceté à Mokili et Yeka Ezuye et Memi. Voilà pourquoi je demanderai à tout le monde, surtout nous le jeune, craignons Dieu. Totambola na kobanga nzambe. Tozwa vi na biso to kabango kaka epa nzambe. Yende refuge na biso, yende nyonso na biso. Soki nzambe abateli te mutu nyonso mokili o akobatela pamba. Jimmy est parti, on va pas croiser les bras parce que nous devons organiser les obsèques de Jimmy. Bakunda ndeko na biso na ba condition esengeli. Ndeko na biso akunda manandenge et longobani. On va pas croiser le bras, oui, bien qu'on va pas travailler ndenge to travaillaka habituellement. Mais nous devons toujours faire ce travail parce que à travers yango tokoluka moyen bandeko basunga biso, tokoluka moyen ba papa ba mama basunga biso, tokoluka moyen to organiser ba obsèque na na ndenge esengeli, tokoluka moyen to pesaka batu information ya makambo nyonso ya Jimmy ndenge ezokoleka. Nakanisi lobby ndeko nanga Nadej Kimana lorsque nous sommes arrivés
azwaki parole devant la famille pour instruire à la famille, apesa ba orientation ndenge nini les journalistes, le caméraman bako se comporter lorsque bazo kokoma et pas ya ba Jimmy. Le deuil de Jimmy ne va pas écoler lokola ba deuil union sauté. Il faut créer de buzz, il faut créer des incidents, il faut créer des accidents, il faut créer des choses. Non. Tout ça, il faut que moyen et ça organiser biso nyonso corporation nyonso autozali. J'étais avec le frère Gédéon lors il y a Liwa il y a Ndeko Flore. Frère Gédéon est allé chez Papa Walesa. Il y a Papa Walesa qui dit je vois encore la mort au milieu des journalistes. Avant comme à décembre, autant de journalistes vont nous quitter, autant de chroniqueurs vont nous quitter. Ba chroniqueur ba oti kabiso. Papa Walesa qui dit ça. Alors je ne sais pas pourquoi ezolinga esale maboué. Pourquoi ezolinga esale maboué? Je souhaite que les journalistes compris avec vous tous. To sambelana bino nyonso. To luka moyen to longo la puissance ya liwa o ezali na milier na bino. C'est par là que je vais dire à une personne, peut-être répé et cause à la moko y a objectif ou y a émission ou. La mort n'est pas une maladie. La mort, c'est la mort. Ezali voyage moko boye au pays pour ozonga lisusuté. Fléau oyo et banda et pas y a ba musicien. Je vais vous faire réveiller. Et banda pas y a ba musicien. Ba musicien. Comprenez à l'époque. Ba musicien bazo kende ndeti mai ba musicien bazo kende pena chaque mois chaque année. Et y ko dosé pas ba musicien et côté pas ba comédien. Ba comédien siko e mati. Et y est pas bateau ba accompagner ba musicien na ba comédien. Le chroniqueur, le chroniqueuse, le journaliste. Mes frères et sœurs, il est temps tous à conscience. Il est temps tous à conscience. C'est-à-dire faut otala nazo sala nini pe ezo ko sala nini na place publique et ezo apporter nini. Mes frères et sœurs, nous devons rester na kati ya droiture. Mes frères et sœurs, baliwa ya bandeko na biso des fois oza ba brisque, o des fois bazo ko bela, o des fois bazo ko kutana na yango et servir biso de leçon. Mes frères et sœurs, il y a certaines personnes au bazo ko kosa biso na banzela o tozo ko tambola. Simba lititi oyo, tia lititi o na se ya lolemo, sokola mai oyo, beta prière oyo, sala eloko oyo, eko peso visibilité, eko komiso boye, batu boye ba ko approcher yo, batu boye ba ko benga yo. Mon frère et sœur, mon frère, ma sœur, eza lokuta, bazo kosa yo. La seule et unique personne qui donne sa condition, oyo a récupéré Kalissousouté, c'est Dieu. Yango, je vais vous envoyer un film Le Temps de la Fin. Il y a Maman Bellevue. Première saison comme tout, deuxième saison. Allez suivre cette série. Allez suivre ça pour comprendre que le bon Dieu a ça la canareta arrêté. Yanzambe e ume la kate. Yanzambe e yakana tana yango. Nangonga na yango. Na eroyo elongo bani. Si seulement au tamboli na principe au respecter ba règle. Oui, dis-toi bisika ezwamiyo. Ata ezu 5 ans. Ata ezu 10 ans. Non trahir nzambete. Je resterai dans sa présence. Je resterai dans ma colonae. Je resterai fidèle à mon créateur. Le jeune aujourd'hui, beaucoup de personnes bazoko sabiso. Bazoko sabiso. Ba jeune ebele lelo bazo tali sabiso ka ba côté négatif ya vie. Yango bomoni pauvreté lati biso. Ba imposer pauvreté, le diable a imposé pauvreté. Kati na mboka na biso, kati na jeunesse, azu futilité a tomboli.
azui baposa atomboli azui mukili alatisi yango forme mo boye angengisi minda ya lokuta pour nous influencer pour que et attirer biso pour que et mema biso pour que et kotisa biso na mabe. Mon frère, peut-être tu traverses des moments trop difficiles dans ta vie. Yeba keza étape ya brisement, étape oyo nzambe azokolekisa yo po okota na terre promise po longwa na Égypte. Ma sœur, ba pratique o bazo yebiso o salawana, mon frère, ba pratique o bazo yebisa yo o salawana. Et komema yo musikate. Tu vas finir le kola ba grand catcher o to yebaki awa. Lelo peut-être baza atana ndaku ya ofanda te. Tu vas finir le kola ba grand politicien o to yebaki awa ba misusu lelo même à ta voiture azana ngote. Tu vas finir le kola ba pasteur misusu o to yebi abandekesi et pumbwa akenda. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Toza pe na ba famille na biso. Regardez tous ceux qui nous entourent na ba famille na biso o eza na ba famille na biso. Et ceux qui na famille na bino limite moi boye ezalaka. Ce matin, en suivant cette émission au nom puissant de Jésus-Christ, nazo yebisa yo limite wana ekweya. So yo ki mungongo nanga ezala lokola le bon Dieu qui parle à travers nga et que osa la délivrer tongo alelo en suivant cette vidéo. Tobima na fitilité, to tambola na nzela oyo esengeli. Aujourd'hui encore, liwa pasi, ya somo. Mes frères, tozalaki na Jimmy lundi. Tokabwani na Jimmy. Parce que lundi, faina kene matanga mama dinana. Na yepsi Jimmy bokelo biso to kota matanga mama dinana. Alobi ah noko ngana na parcours mo fona sala na Dieu merci mundirba. Ngapse me noko biso to matana carte ya bino bo kende ngana matana carte. Non kende na mundirba to kota palais. Et puis bino bo kende bino na yams. To kotina yams na carte démarrer to ke de ya mama dinana. To ke na na restaurant ya mama Bellevue to lié na biso nzombo na biso rande za la catholique fufu to bimi to kei. Le mardi, Jimmy azalaki na yams na mundirba na bandeko misusu na oasis parce que ba mundirba azalaki na tournage na yams na oasis kuna. Ils ont parlé, ils ont discuté, basali ba programme na bango. Jimmy se retrouve na oasis ndenge nini parce que c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Pe ake kokufa na piscine na lolenge nini na moyen nini. Jimmy a mwana lemba. Jimmy bokelo wawa a mwana lemba o batu ebele bayebi na batu ebele. Akoli awa afandi awa. Jimmy a se retrouvé na piscine wana ndenge nini. Jimmy a se retrouvé na piscine wana ndenge nini bandeko nanga. Jimmy aza logé kuna. Il y a son oncle qui était venu. Bazana bango kuna na oncle nae. Na site wana pour ne pas citer son nom ici. Kombo nango batu ebele bayebi. Batu oyo baza ba résident kuna, batu oyo baza logé kuna, bazalaka na droit ya carte. Selon les informations oyo ba pesi biso. Carte wana ezopesa yo accès na ba activité nyonso oyo eza kuna na kati, entre autres la piscine. Entre autres la piscine. Mes frères, écoutez, ce qui diable alingi ce qui diable alingi azwa eloko moko boy o azanango besoin na vie na yo soza na prière te. Ako utiliser des fois ba interdiction ya vie na yo po akotaka na nzela wana. Jimmy alinga kosokola na piscine te. Parce que souvent on a l'habitude de sortir aussi au komona yams na mundirba na bandeko misusu bakoti na mai. Jimmy so alati pantalon na ye, alati t-shirt na ye, abeti na ye soki babenga so swag soki nini. Aotika lokota na mai te. Ato oyepsi bokelo noko
kilote yango nyonso yango oyo kota mai rien Jimmy okota mai te bandeko nanga aolinga kutu te ya ngana ya no sokola te no kota nanga na mai te. Donc Jimmy ne voulait pas la piscine, Jimmy même mayo et zochola jamais. Na ba ta nyonso. Mais chose grave. Chose grave. Jimmy se retrouve aujourd'hui à Kokufa na kati ya piscine pour akinaki sokola na piscine. Nous apprenons à Zwaki carte ya kei lokola bandeko nyonso oyo bakenda ko sokola na ba piscine. Na kati ya piscine, il paraît il n'était pas seul. Parce que aujourd'hui à partir de 18h nous tokozala na réunion biso bandeko nyonso tokozala na réunion au tokosala lelo na 18h yango eko permettre tozala ensemble avec la famille pour tozwa programme nyonso. Jusque là programme moko eza fixé eza te parce que biso toza na kati. À 18h aujourd'hui, président Junior, Nadej Kimana, Bogar de la presse, bandeko nyonso, Bobet Mboyo, Yves Pan, Dada l'international, bandeko tout. Tokozala na réunion lelo na 18h, une façon ya ko fixer ma cam. Poto yeba réalité ya babiloko nyonso. Mais là en attendant, nazo relater bino ce qu'on nous apprend, ce qu'on nous ramène. Mais lelo tokozwa version ma cam nyonso na évolution de nini et ezoko kende. Jimmy oyo akeko sokola na piscine. Na kata piscine aza yé mon côté. On nous apprend que piscine wana profondeur nango eza ya 7 mètres. Selon badir ya batu. Moulayi nango de profondeur nango eza so ya 7 mètres. Mais munene na ye balobi akozala na ba akoza munene. Donc, moulayi na ye à cause de la 20 à 30 mètres selon au batu bazoluba. Eza ba piscine du genre olympique. Eza piscine à munene. Na cité on a ceux qui batu bakendaka kuna ba yebi piscine na ndeni ndo ezalaka. Le frère arrive, il paraît. Ba maître nageur oyo bazala ki wana. Ba apprendre yenano pour la première fois. Balakisi ndenge nini bakwe akana mai ndenge nini faut obeta mai ndenge nini faut nager pour la première fois. Balakisi je n'étais pas là. Tozala ki pété. Mais jusque là nan tozu muto yo azalaki sur place pour appeler sa biso témoignage oyo esengeli. Mais je vous informe que toko patrouiller toko lukat ata mutu moko o azalaki sur place appeler sa biso vraie version ya liwa ya ndeko na biso e yendenge nini. Toko sala nyonso nzambe akosunga biso avec l'appui de Dieu ya ba autorité à Congo, ya appui pe ya famille, toko sala effort tozwa témoignage ya bien ya liwa ndeko na biso. Babandi ko sokola. Et nazo lingana comprendre donc lo moko. Ba maître nageur o bazalaki. Bozu connaissance que mutu moko aza awa ayebi maite, to uti kolaksa ye ndenge nini faut akweya na mai. Et bozo soko batu bazo sokola na piscine. Bo tirer attention te et pas mutu bino bolaki saki kokweya na mai parce que aza nanu apprenti, azo apprendre. Il faut bozala tout autour na ye parce que c'est ça votre travail. Et na kata piscine on nous apprend que azaki ye mo côté na batu misusu. Ba beti Mike ande zalaka. Après un temps Jimmy a monani lisusu te na piscine. Bokelo wawa a monani lisusu te na kata piscine. Il y a son cousin. Son cousin na kanisi tokozwa temps ya gosola na cousin na ye pour l'instant. Tolingite kolekisa ba membre ya famille na télévision, tolingite makambo et ezoko salema et pas bat o biso tozoko déplorer biso to sala yango. Mais peut-être pour un témoignage, on va chercher son frère ou mutumo boy odozaki sur place pour appeler sa biso témoignage na ndenge elongo bani. Avant Jimmy aya okota na mai, ils étaient avec cousin na Yohana, cousin na ya lobi. To ke no sokola biso mi balé, ya lobi non. Je veux aller seul. Comme ça, yo pe okoya na tour na yo, ok sokola na marque na yo. Frère na ye, po aya
kozwa frère nani Jimmy, selon ce que nous apprenons. Aye boy, oh. Abano tala na mai azomona Jimmy te. Mais nazomona Jimmy te ao. Aluki parce il fallait azwa eloko moko na sac au Jimmy à kota kinango kota piscine. Version mususu eye koyebisa biso kana ba rimero tozoyoka parce que jusque là toza na information sûreté que bazo ko sokola parmi batu o babanaki au sokola il y avait une dame ndenge bakitaka na piscine à sentir que atuti mutu atuti eloko na se mai mais eloko yo ya atuti eza lokola mutu agangi. C'est comme ça que na version mususu balobi c'est comme ça que cousin ya Jimmy akitaki na mai. Akiti na mai na panique wana akoti na mai baluki ba sauver ndeko ya Jimmy o déjà abanayi déjà komela mai babimisi libanda nde batu bakoti rapide bamoni ke mutu déjà azalaki na mai et si akufi ameli mai et on nous apprend que en entendant ba autopsie en attendant makamususu ba retrouver mutu déjà na se mai akotaki déjà na se mai amelaki déjà mai lolemo et c'est bimiye munoko puelele ba bimisiye ba réanimer ye ba memiye na hôpital et c'est comme ça que ba ye ko confirmer que ndeko na biso akufi. Ezali courte histoire ya vie ya Jini et s'arrêter awa. La courte histoire ya vie ya Jini et s'arrêter awa. Un ami qui ne voulait pas de l'eau à sokola na ba piscine. Mais qu'est-ce qui a poussé na muninga na biso a keneti na piscine, a kota na piscine, a keno sokola na piscine. Nini ebanaki ko benda ye. Il a commencé à appeler Yams et mundir baya ya to kota piscine, ba Yams ba yepsi no ko biso to tourner lelo, to travailler lelo trop. To kutana ka vendredi, to sokola ka vendredi, lokola samedi yo ko kende vendredi to kutani, to sololi, to sokoli na biso na mai ensemble et puis le samedi, on se dit au revoir, tu prends ton avion, tu pars. Mais Jini n'a pas écouté ses amis. A côté na mai, a na mai. Or mai o Jimmy a banaki ko kende, ezala kinde mai ya liwa. C'est fort que nous. Seul Dieu sait la mort de Jimmy. Ouais, Jimmy est parti. Bongonde Jimmy a koufi. A bélité. A ça les crises. Mais on a retrouvé Jimmy na kati il y a piscine. Donc Jimmy a koufi na kati ya piscine. Selon les informations. En attendant le rapport médical Oyo et Kobima. Jimmy Azoko s'est retrouvé siko na morgue. Tozaki ne lundi. Mardi. Les avant-midi. Et le soir, Jimmy a koufi. Tu dois comprendre quelque chose, mes frères et sœurs. Que son âme repose en paix, Bokelo. Il est parti pour ne plus revenir. Voyage, Oyo. Oui. Toi qui connaissais Jimmy, où yo odo yebaki Jimmy te? Nakanisi na chelebino vidéo ya ndeko na biso o akei. C'est avec vraiment douleur et belé na motema que je suis en train de faire cette vidéo. Mais je n'ai pas le choix. Il faut qu'on ait ça là. Bon, on est Jimmy Akoufi. Il est mort comme ça. Que son âme repose en paix. Bokelo Wawa, soldat, combattant. Voilà. Merci beaucoup. Que le bon Dieu vous bénisse.